Alléluia, il est bon de louer Dieu, alléluia, il est bon de louer Dieu, alléluia, il est bon d'acclamer Dieu, alléluia. Donc la difficulté ezali ebele belé tu lopango tozali. Lopango était kami. Lopango aussi était kami na ngwana boyemena tozoluka lopango. Oyo ba difficulté zani. Bokene sobina toluka lopango toti orphelina. E bangote. Bangote. Non, orphelinat, papa, ce n'est pas facile. On a principe dans la classe orphelinat. Il faut que le pangu yango mokoboy. Et on a des maisons mokuna biloté. Papa, wanande difficulté zo boma biso et silisi biso nzoto ezalete. Ata tozo lala, to la muka mutema pasi. Orphelinat partage ton pain et sengele zoye si kane tozo ba vite vite pour na kotia orphelinat, kotia ndako o bana wana basengeli ko vanda et puis na Kinshasa so bato yoka keza orphelinat oka garantie 10 mois 15 mois donc oh non 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 wana difficulté zo boma biso nous avons des comptes à rendre, nous aurons des comptes à rendre devant Dieu. Tout ça la musalo malamu et ça la business té et ça la copete to linga bana wana papa ngana de tu vois il y a des enfants qui n'ont jamais été à l'école. Exemple alliés belé. Maintenant wa rentrée scolaire n'habité frère Max Rosuka boni na bana 21 ans na bango kozongisa biso tozakuta na bana déjà mi balé mi satwa mais pona ko futa déjà et ba frère na bango scolaire ça facilité donc ngato même to saka bana boza ba n'importe qui te boza bana mawate boza bana bitikete vous avez un père tata na bino za na lola et biso na bandeko bazolanda to komi lokola baboti na bango na ebete nzambe asungaka et puis to profiter pour na bandeko o bozolanda biso soki motema na yo etutisami ko hésiter te ya ko soutenir musala o il faut que la former na domaine ya travail social pour na koyeba lolenge nini ya ko encadrer bana oyo ngai nazali sociologue nazampe formateur na formaka assistants sociaux na tangisaka na Institut National du Travail Social pour na ko former ba spécialiste bato oyo bazali à mesure ya ko encadrer bana oyo parce que bana oyo ndenge ndeko Max mbenga uti koloba awa bazali bana oyo tozali kolokoto na bisika ibele na balabala mwana tanga za kolongwa ndako ya baboti azali ko rejoindre balabala otobengi la rue ezampe famille mususu famille wana otobengi balabala ezampe na culture nango tango to kei kozwa bana wana tomemi bango to encadrer bango na grande famille partage ton père avec celui qui a fait ezo senga sikoyo ko déconstruire bango lolenge bana oyo bazali construire na balabala parce que balabala azali na culture ya violence, culture ya destruction, culture ya désordre. Pétango tozali comme ma bango na grande famille partage ton père avec celui qui a fait, il faut qu'on soit ngonga ebele ya ko resocialiser bango. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la retraite chrétienne avec Yves Ipan, ce directeur de fond. La finale avec la série continue toujours dans votre chaîne. C'est pas promo 240. Voilà, nous sommes déjà avec le frère Max, donc Azali assistant social, Azali Mokambi. Il y a orphelinat, mon néné, partage ton pain, Azali orphelinat, mon néné, Oyo, Nzambe, Apesa, Ndekonabison Pifoko, Azana, Bana Nzambe. Puis orphelin au bazar ba to benga ba prince na ba princesse na biso alors nzamba pesa ye engagement wana to éviter en fait ba difficulté nini au bazar na ngobele oyo lelo ko betela biso ko relater histoire pour bazo benga na bango to baki ba ko benga na bana ba orphelin na lopango oyo pa yo pi ba futelaka
kuna na commune ya Mongafula. L'homme de Dieu topesi mbote et puis na bando bota la biso ba munyo lisusu frère Max. Merci de kolanga Ivipan pour l'invitation. Shalom na bana nzambe bazuli bako kolanda biso bipai na bipai. Ndengo tikoloba nazali assistance sociale par la grâce de Dieu. Nazo kamba lisango to bengi orphelinat, partage ton père avec celui qui a faim. Melenga soko benga orphelinat pour la simple raison que bazaba no nzamba pesi biso, bazape bana nzamba pesi bela bandeko yo bazali kolanda biso et to comme lokola ba boti na bango de cette façon là to ko iso ko diminuer bango te to iso ko humilier bango te to ko iso ko benga bango ba orphelin te po comme lokola ezaloka ko tchola. Ce sont nos enfants, nous bénissons l'Éternel notre Dieu o alinga ki ete na nzela na biso biso ko ba boti ya bana wana et nazalaka so nazota ba vie na bango bana o ba sundola maka bano bazaki bana na mawa ya bisenga senga. Mais le long Nzamba a restauré, Nzamba a régénéré belé na bana d'ailleurs naza ko informer yo proclamation tiko salema na bana biso nyonso ka mona mokonde a échoué. Na nyonso biso toza na bana 21. Biso ka style famille. Tolinga katene to monaka na ba structure mususu bona bana 150 disaka bobo ko na bango ndenge nini. Tunga bana bazala mu même 21 toza na bango ce n'est pas facile kolia kolata pasi ya butu na moi ne nazoba 3 bana bazana makero na tibaki na colonie de vacances bazongisi bango 3 bana bazana makero mona moko so ba forte fièvre et donc je te dis que alors si vous avez bango seko 250 bobo ko na bango ndenge nini. C'est comme ça que biso tolinga kabana bazala même si na niveau commune batinda kabane belé on nous supplie parfois mais nous leur disons non biso za style famille te bana bazala muke même 21 wana bazaka ke belé pona ko boko la bango na ndenge longo bani je parlais ya ba résultat. Nous bénissons l'Éternel. Nabana biso tuka ka moko a échoué mais là au tout batikali ba sai ba pourcentage ya kitoko ya liboso 80%, tozan muso 73, 72, 69%. Donc nous bénissons l'Éternel. Na musa munena zo sala, c'est aussi l'occasion pour nous de dire merci. Na bandeko nyonso commençant par toi Yves bandeko nyonso ba accompagner biso na muso toze ko sala ya ko boko la bana oyo mukili tcholaki mukili bwakaki et mais nous avons compris que katina bango ba temps là ezali ba capacité ezali et nous bénissons l'Éternel. Voilà maintenant kofuta ba frère scolaire ya bana ebele 21 comme ça na ebité frère Max mosolo wana nyonso e utaka wapi po futer la bana oyo oyo yebite et puis intérêt à rapisi nini na tunaka ezalaka nini na bana oyebi papa na été oyebi maman na été. Voilà. OK, merci beaucoup ndeko Yves Pana. Na sounyete Moussa to ça d'abord les vocation ezali appel. So nzamba bengyo to sala musalo te. Yango zo mona lelo to yoka passe na kasi des moments l'autre comment on a conseiller na biso conseiller social. Nous avons un conseiller social Oazali chef de travaux bientôt professeur il y a université mais c'est un petit Casimir à intervenir pe awa. C'est lui a sunga biso na par rapport ya formation na ye pour que bana bazala bien. Biso za copte frère nanga isa business te. Na bandi musalo yo yebi Nazaki étudiant na IPEN, étudiant na INA. Des années, nous partions à Bopito, nous partions à l'école, nous partions bisika na prison, na centre de santé, ko kabola le peu, on zamba bane ko pesa na biso na bat ko salisa. Tu vois, d'abord c'était un appel, c'est une vocation. Et un moment, le kola mutu. Si cela ne dépendait que de moi, ne kosala musala te pas mbaté. Et ça musala ya passi. Eh papa, bano bakoli. Sans amour, sans affection, bano ba qui délaissé, bano ba qui abandonné papa. Koluka ko sa bango réinsertion sociale, comme même bango na monde il y a autonomie, papa, ce n'est pas facile, ce n'est pas chose facile. Il faut être appelé par Dieu, il faut être qualifié. Il y a des gens qui ont passé dans mon thème, dans les autres tambours, comme on a battu, ils ont exposé dans la balabala. Ça, ils sont orphelins, Kabele 1000 francs, 500 na balance voix bango, baza qui non, ça ne peut pas se faire comme ça. Non, on ne peut pas le faire. Nous sommes coptés en habit César ma bête.
mais aussi ba photo ni kolakisa atala awa mwana o sali orphelin non non papa ezali mabe boza ko exposer bana wana nini bokotika na mitu ya bana wana bana ba comprendre baza bana baliaka pona kolia na bango il faut ka kosenga il faut non ezali malamu mingi te c'est vrai tuninga question bo viva ka ndenge nini. D'abord biso moko le paix que Dieu nous donne. Moi je suis journaliste. Na moi muke parfois na zoka na ba reportage na baninga moi muke biso moko pe to sangisaka totala ni te ko sala me ko kaka e ko kaka te. Mais ça pe na bato mitema malamu. Bato va comprendre que la religion pure, la religion sainte consiste à aider les orphelins. Il y a aussi des gens de bonne foi. Il y a des gens de bonne volonté, les gens de bonne volonté qui nous soutiennent. Motoye biété. À mon cas, na TV Netubo, mon mtandimi, atina contribution naï. Nous sommes très reconnaissants à l'égard de Batouana, Zambalola monabino, Zambalola pambolabino. Le paix que nous recevons de la part de gens de bonne foi, Yango Sungakabiso, Minerva Liabana, Kouliana Bango, Kelasi na Bango, Baso Médico na Bango, Tozo na moi mukio Tozo Zoana. Tomeka d'ailleurs, Batou Bayak Bana Poto Misusu, Basi Bayako visiter Biso. Et belé bandimate que orphelina. Pour Batou na mituna Bango était. Moi, no babengi soi-disant orphelin na nga kombona mingi te moi nana il faut ala tapantala kotobuka il faut à la médiocre il faut à la salité non nous avons dit nous devons révolutionner les choses ils vivent pas ezalayo ezalanga ezabandeko baza en quoi nos enfants sont-ils différents na bano baza na bandako biso to bundaka to longola elili wana neti lelo za samedi il faut akata bango suki bakata bango manzaka et salon na kati anda kuna bango na ba chambre donc biso to bunda kabongo quand l'enfant est malade bazat tozana médecin na biso ayaka wana surtout moni ke kawana et ça biso moins complication ba kena centre de santé to foot à lokola bato nyonso to ngato bimisement c'était que voilà ce sont des orphelins, non, les alliés ils n'ont pas demandé d'être dans cet état-là. Je profite de ton micro pour que nous avons des comptes à rendre. Nous aurons des comptes à rendre devant Dieu. Tout ça, la moussalo malamu, et ça la business té, et ça la copete, tolinga bana wana. Papa, tu vois, il y a des enfants qui n'ont jamais été à l'école. Net-moi, non, je suis à sali 80% la classe. Papa, moi na sundo la classique là, tata koufi, maman koufi, moi na kota balabala, hein? Mais tangu biso ba pesi biso na niveau service social. Li solo, po biso soki moi na ye. Moi na soka yeboy avant kota na ndako tawo to li solo toza na prière na ye akende to memi en hôpital ba selbe examen à hôpital à molimo ezali sociologue azali psychologue azali ozomona betape hein sociologue azali il est là il va intervenir sociologue azali psychologue azali médecin azali papa na sematozi mwana to katie suki to latie bilamba se kato yambie to talisie bolingo na biso c'est comme ça que nous évoluons, n'est-ce pas, avec nos enfants. Tant on en a 80%. Asundo la classique là. Asundo la classique là. Mais les lots 80%. Nous avons compris que Katina Bana Wana, Baza Makila ka lokola bana yo, Baza Makila lokola bana yo surtout, Katina Bango ba talent zali, ba capacité zali, ba potentialité zali, surtout encadrer Bango malamu, ba okuma bato. Je vois notre fille aînée Christine. Moi nana tata maman Koufi. Avant de pas Koko Koufi. Tant Koko Koufi boye, dans le pangouana il y avait un jeune homme, oh il a violenté. Moi na Kimi, a Kimi a boye ko cédé nzoto nae. A komi bitambola tambola. Un jour il s'est dit non. Nga vi ote. Abinzambe pesanga bato ba kolinganga, bato ba ko encadrer nga bien. Ay ko se retrouver dans la police. La police est une na commune na service social. Service social et bengi biso. Sur l'exo mona orandenga yana nenga komi lelo. Papa, okanisa mona ma campagne. Okanisa mona ministre, la fille régénérée mais Christine aujourd'hui, une très jolie fille a passé 5e coupé couture. Parce que 5e coupé couture et puis tanga yaki dans na biso ayaki na appendicite ba opérer le lo mwasi kitoko o kine sengo tango tali mwana o pamboli nzambe exemple ezali belé exemple mina wa rentrée scolaire n'habité frère Max osuka boni na bana
21 ans na bango kozongisa biso toza kutu na bana déjà mibale misato awa mais pona ko futa déjà et ba frère na bango scolaire eza facilité donc tozo vraiment ko bunda to bani déjà ko sombaka tozo nyoka ma yo siko 21 ebité ozo sa ndenge nini to po bani ndenge nini to po ko solana bande ko nini oyo baza plus na compassion motema ya kosunga pona rentrée scolaire. Non, non, biso tobanga raté. Papa tobanga raté. Moussalo eza à maxité. N'ayez que les gens comprennent. C'est vrai, nous allons instrument nzamba poni, n'est-ce pas? Pour na ministère, mais c'est pas mon œuvre, c'est pas mon travail. Moi, c'est pas mon travail, ce travail appartient à Dieu. Et ça, Dieu lui-même va se prendre en charge. Mais ces enfants n'ont pas commencé à étudier les lots. Babandi depuis Kala, t'as opéré Kakawana, t'as opéré Bana. Opéré bana appendicite Christine appendicite mususu die donné ezalaki hernie et peu bana pe bazana colonie ba obi le samba bi ma lobby dimanche pendant une semaine ba ina colonie de vacances lobby dimanche ne bazobi ma boye tozo opéré bana mi bali fois qu'une opération. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que Dieu pourvoit toujours. Nzamba Simba Kabatuna, il y a des gens que moi je ne connais pas. Nzamba Simba Kabatuna, Ndeko Max, contribution Nanga, Ndeko Max, même pour la rentrée scolaire. Nous n'avons pas peur. Cette œuvre appartient à Dieu. Dieu lui-même va se manifester. Il se prendra en charge. Il nous arrive aussi, bon, on n'a pas, bon, il y Netisiko bato bengangai makal papa Max makal esili mafuta esili nese bango bozala calme mais lokola mutu suka ba benginga no nzoto lenga kanga na se santaka mal à l'aise o kaka mo nzoto ninga esengo nyonso esili na bengi maman na bango maman Lydie maman Banabi, maman Lydie, soyez calme, ne vous inquiétez de rien. Dieu va pouvoir. Attends la dernière minute au monde pour Moutouma kabeli bimo eloko bosali provision andaku bosali makama mike papa soro sala musala nzambe bien. Dieu suscite toujours des hommes comme des femmes de bonne foi pour nous soutenir œuvre oyo. Nabi que rentrée scolaire c'est pour le 5 septembre nazana tozana komitungisa te nabi que nzamba ko simba mitema bato o ko somba kae o somba ba sac o ko somba boye o ko na yebi yango batanga bandi ko tanga lelota. Le 5 septembre, c'est la 3e rentrée scolaire na bango. Et puis, ndenge bakendaka classe. Car ndenge bana nyonso tu bazalaka. Biso to visa excellence. Tolinga to même to saka bana. Boza ba n'importe qui te. Boza bana mawate. Boza bana bitikete. Vous avez un père. Tata na bino zana lola et biso na bandeko bazolanda to komi lokola baboti na bango na ebete nzambe asungaka et puis to profiter pour na bandeko o bozolanda biso soki motema na yo etutisami ko hésiter te ya ko soutenir musala o ya ko soutenir œuvre o ya ko soutenir ministère o nzambe akopambola yo. Nous rencontrons de sérieux problèmes ba difficultés alliées belé ne ba koto toza monga fula mai ko soma mai na tongo ko soma mai na midi ko soma mai na pourquoi papa ezali casse-tête ka courant mawatro do ba difficulté ezali ebele belé tu lopango tozali lopango et c'était kami. Et le pango aussi était kami na ngwana boye mena tozoluka le pango. Obe difficulté zani. Boke na sobina toluka le pango toti orphelinat. Et bangote. Bangote. Non, orphelinat te papa, ce n'est pas facile. On a principe net aux en classe orphelinat. Il faut ça le pango yango moko boye. Et aux alate des maisons mokuna bilote. Papa wanande difficulté zo boma biso et silisi biso nzoto ezalete ata tozo lala. La mutema pasi orphelinat partage ton pain et sengele zoye si kane tozoba vite pour na kotia orphelinat kotia ndako o bana wana basengeli ko vanda et puis na Kinshasa so babato yoka keza orphelinat oka garantie 10 mois 15 mois donc oh non wana difficulté zo boma biso makasi ba bengani bino ndeko bengana na lopango pour bateki déjà lopango bino boluke sika na bino ba ko longola penzande babiloko babimisi nde liba babengani bisote c'est qui est vrai la parcelle est vendue. Nous sommes obligés maintenant ya ko libérer sika wana mais problème ezali trouver un endroit ndezo boma biso pona nini
ba garantie wana wena wakina bato kanisa ke so batika c'est vrai ça orphelinat oyo baza ba partenaire na bango ba misolo ezali mais biso ezali oyo eza biloko nzamba pesi mission nzamba pesi vision et pas ya mwana mboka. Apesi mo epa ya mwana mboka mais tozana be mindele moko boye o bato moko boye to organisation ezakaka o ba ezakaka neti yo bonzamba simbio ondimi ko sunga biso nzamba simi mama azolanda biso papa azolanda biso non ngana ndemi na soutenir bino yango biso zaka reconnaissant na biso ke na mona te ando ya reconnaissance na ozanga ndemo. N'a reconnaissant envers bana poto, ils sont une bénédiction pour nous. Donc Nzambe ndazo simba bango, Nzambe ndazo kote la bango, ba soutenir musala o papa nangai. Nzamba mona bino, bolembate. Malgré ce que côté a obi ba pasteur na ba faux prophète, ba komika toza no felina na biso, mais tant on pesa bango mbongo felina ngo mona nati. Tant on pesa bango mbongo oh na okinde kuna na kanga ba na photo na otindele ba vidéo na do sala boy tout monde na raté et monde na raté plus bato bazo be semno musala na Nzambe ya ko aider ko sunga ba orphelin et za pe ba sala Nzambe ba escroc ba koti na ba ozana raison fait yango mona lembisi batu donc voilà tu as yango mona nga ça fait combien de temps na eka po benginga yo mona nga linga so le ka be mission na linga kate passer l'émission na okaka soni même temps na tambola biso tozo sala biso passer soni bisenga au moins bato musu bazana street te lukuta na lu yango na okaka soni Yves même pour na émission na yo na bi parce que oka ki li solo tu es venu toi-même sur terrain au se rendre compte yango na yenga vana kala ba TV boye biso ba orphelinat partage ton père na kokate pour on va nous mêler on va nous mettre tous dans les mêmes sacs au bato bo sanete. Nous c'est une vision ba ba bin de Comax ngana ki professeur anglais pendant plus de 25 ans na longwe kotangisa nzamba bengi nga na musala télévision et na musala télévision tant tozo kende kotika ba biloko tozo ki pe ba déception se rendu compte que effectivement bato belé baza sérété bato belé bazo kosa bato belé wana il faut qu'on se le dise alors neto ko nzamba atiaki biso na motema to implanter nous c'est un ministère d'évangélisation auprès des enfants en situation difficile. C'est un ministère au Tozo Salao. Mais pour tout ça, moi j'ai décidé autant en classe. D'ici là, le chef de travaux ici, qui d'ici là sera professeur d'université, à Tanguy Sangai, il peut vous faire les témoignages. Il travaille avec nous, c'est un enseignant d'université. Pourquoi tu as dit que tu as principe à Moussala Oyo? Moussala Ngozani, Basala Kangon Nengenini, Kosala Moussala Ki Boudiki Boudikite. Voilà pourquoi les dégâts ezali. Banti valeur et côté papa autant mon appel ba structure belo mona batu botika bana kaka ya kokonda bana po ba yokela bango mawa bana balala ka isika malonga te bana salité bana mbindo pourquoi ba yo non est-ce que pour nous toi c'est sabine faut tika boy botika bana na salité botika bana na médiocrité mais non on dit non on peut pas faire ça papa biso to visa excellence au moni mwana o raposo ya mbaye. Au côté de la chambre, si kabana balalaka, obi waouh. Papa, je vous dis vrai, chambre nyon se totia poste téléviseur, bambeto de je salue maman en Allemagne. O ya sombe la bana bambeto étage, maman nanzamba pambola ye et le ngona libota na mobimba. Bazali belé. Quand biso bata partage ton père, bola moto gangela kate. Jamais toya moto kingani te. Bonzamba kanisa bino, vous alliez belé bolinga kabiso. O bo soutenir, ton a problème. Bandeko suka ezaka toza lupango ya biso moko ata toko fuyi ko futelango awi ba problème ta bokene bo 10 mois 15 mois bato te bandako les gens pensent que le quoi là la terre mais nous croyons que Dieu suscitera des hommes et des femmes pour nous sunga musala pe nous croyons que tokoza toujours bisika ya malonga pour nous kotia bana wana. Voilà, merci frère Max Menga bandeko la biso. Je crois bien, souvent, DM, c'est lui qui donne avec joie. Quand on a sengo, ils ont sarama, pena sengo. Surtout au PC pas nani, au PC pas il y a banana nzambe, au loni na mabele qui toko au lobby au lelaté. En tout cas, tout ça la geste, tout sunga, bande konabiso, tout sunga banana biso, et les alaylo comme malamu, bana bazangi sika ya kovanda.
à ce moment bazo bengana bango na lopango yo ezalaki ya kofutela oza pe na mo lopango no mo terrain mo eza kuno bi ana kabela ta bano bavanda zo bango ko bana na lobby yo soko zate alors nana kosunga papa leki mama kulutu ben esa kosunga avec affection o yo zalaki nango avec bana na yo c'est un peu difficile to sunga bana wana kanisa bango ta na loso ata na un franc na yo za malamu mingi vraiment à part ba difficulté totolo ba awa ba difficulté nini za plus na orphelinat na biso partage ton pain et puis tous va conseiller pour que toutes ces émissions na biso et puis petit numéro de téléphone puis mbala moko et puis mambote na bandeko yo bazana motema wana ba immaculé et ça la bien vraiment ndenge na to ba musalo d'abord sunza mabenga otetika na yo ya musala pasi OK pour bana wana tango commune azopesa biso yango mwana na mwana za na problème na ye na comportement na ana comportement na ye papa et bana nezaka kolia te ezaka kolala te ezaka kolata te mais il faut que jouer na mental na bango yango biso kuna eza vraiment que bana bazo kola na koyeba nzambe eloko ya liboso kado topesa bango eza bana bakolaka na nzela na nzambe nde nazoloba bo to samedi tosala émission bana pendant une semaine bana colonie de vacances OK l'église na bango basambelaka bana colonie de vacances bakobia lobi dimanche baki okutana baninga kosakana koyemba koyekola makambo ya kibonzambe puis kobondela et ndenge bazobima dimanche wana boye donc semaine tozobanda il y a des enfants o esenge baleka na lipaso donc il y a des enfants qui baleka na opération tobondela pe pona bango nzamba intervenir to pe na bana misatu bana makero bimi bango bango bazongisaki bango po eska bazalaki bazongisi bango to ba besoin belé un jour to même na centre de santé na biso po kobela à un moment et si ça kabiso mayele et mais là on a sepelera nzamba tika biso te moi na moko azaki malade il y a 2 semaines na bi o nzambe o na mona mwana papa na bi que nzambe ça c'est fini pour cet enfant na bandi prière tozu ba tonga na ba prière nzamba telemisi mwana na toti kuta na problème pour un enfant là ce qui nzambe te na bisika nzambe a toko fait la mwana te et là on a sepela kaete Dieu ne nous laisse pas, Dieu ne nous abandonne pas, Dieu nous soutient mokolo na mokolo to mona kaloboko na nzambe mokolo na mokolo en tout cas nzamba lola accompagna kabiso nzamba lola ayebaka penda na kosunga biso na bandeko bozola na biso à travers le monde toza reconnaissant vers bino bosala ka mingi bozo sala pe ya mingi surtout ndimi bino te c'est torozala ingrat bolemba te rentrée scolaire yango yo makambo ezali ebele tika te nzamba lola apambola bino nzamba lola asimba mitema na bino nzamba lola asala bino bola plus 243 89 64 86 27 plus 243 89 64 86 27 numéro na biso ngwana nzamba pambola bino. Voilà, tous va conseiller et ça me fait plaisir makasi. Voilà, monsieur le conseiller boni santé et puis par rapport à assistance na yo na orphelinat na biso partage ton pain. En tout cas longo nyamengi ndeko journaliste pour na invitation. D'abord les noms ngai nazali ndeko Casimir Mpechi etchine wepelepele nazali chef de travaux. Nazali mpe doctorat na sociologie na université ya Kinshasa. Nazali conseiller social na oyo babengi orphelinat partage ton pain avec celui qui a fait. Ngai comme conseiller social, comme sociologue de formation, ndenge ndeko Max awuti ko yebisa yawa appellation wana ya orphelinat to sepelaka nango mingi te po epesaka image moko ya mabe to lingaka mingi kolobela grande famille partage ton pain avec celui qui a fait. Ndeko mopanzi sango ezali facilité mukumba otondima ko assumer ezali vraiment charge. Il faut ozala na don, ozala na volonté mpe ezosenga mingi formation parce que ko sala oyo bato nyonso bazali kobenga orphelinat oyo biso tobengi grande famille ezali teke kaka moto aza na mosolo ebele ozwa mbongo nde
ozwa likanisi ya encadrer bana oyo. Bien sûr, ezosenga ba moyens, ezosenga ba possibilité belé pour encadrer bana oyo, mais ezosenga mpe motaza la na don, mpe motaza la former. Il faut que la former na domaine ya travail social pour na koyeba lolenge nini ya encadrer bana oyo. Ngai nazali sociologue, nazali mpe formateur, na formaka ba assistants sociaux, na tangisaka na Institut national du travail social pour na ko former ba spécialiste bato oyo bazali à mesure ya ko encadrer bana oyo, parce que bana oyo ndenge ndeko Max Mbenga uti koloba awa bazali bana oyo tozali kolokoto na bisika ebele na balabala. Mwana tanga za kolongwa ndako ya baboti azali ko rejoindre balabala oyo tobengi la rue ezampe famille mususu. Famille wana oyo tobengi balabala ezampe na culture nango. Tango to kei kozwa bana wana tomemi bango to encadrer bango na grande famille, partage ton père avec celui qui a fait. Ezo senga sikoyo ko déconstruire bango lolenge bana oyo bazali construire na balabala, parce que balabala azali na culture ya violence, culture ya destruction, culture ya désordre. Petango tozali komema bango na grande famille, partage ton père avec celui qui a fait. Il faut kozwa ngonga ebele ya ko resocialiser bango, ya ko déconstruire bango na ba pratique ya mabe pour ko intégrer bango na nouvelle famille, ko lakisa bango lolenge nini bana bavandaka na famille na baninga na baboti, ko longola bango na mitu na bango ya ba orphelin ke bana ya passe bana balabala, ko lakisa bango ke désormais bokomi bana ya ndako. Bokomi bana ya ndako, ko lakisa bango lolenge nini bana ya famille moko bavandaka, lolenge nini bakoki ko se comporter vis-à-vis ya baboti na bango, parce que tango bakomi na grande famille oyo bato nyonso bazo benga orphelinat, bakomi na libota. Baboti na bango bakomi de biso ba encadrer na bango. Bayaya baleki bazali bandeko oyo bavani na bango elongo. Yango wana to nazwaka ngonga ebele ya kovana na bango, ya kolakisa bango, bakoki kovana ndenge nini, bakoki ko respecter biso ba encadrer na bango, tozali baboti na bango, baninga na bango, mpe komonisa bango que lolenge tokei kozwa bango tovani na bango na partage ton pain ezali d'une manière passagère. Vina bango mobimbe koki koleka kaka na oyo bato nyonso babenga orphelinat te, parce que tozali ko encadrer bango na orphelinat tango bazali ba jeune, tango bazali bana, mais bakokola au fur et à mesure tozali ko accompagner bango, tozali ko resocialiser bango, bakokola pe bakokoma adulte, bakozwa 30 ans, 35 ans, 25 ans, et tango bakokoma na âge wana tozo lakisa bango bako continuer ko vanda na centre d'accueil, tozo apprendre bango lolenge nini tango bakokoma adulte bakoki kolongwa ndenge mwana nyonso alongwaka en toute responsabilité, après ya kozala former, après ya kozala resocialiser, après ya kozala encadrer pa baboti lolenge nini bakoki ko kende na ba foyer na bango, lolenge nini bakoki ko sala vie na bango, mpe na tour na bango bakoki kozwa mpe bato mususu en charge. Donc musala oyo tozali ko sala ezali musala oyo ezosenga accompagnement ya bato ebele, ezosenga bato nyonso de bonne volonté ya ko assister. Na yebi que hésitation ezalaka mingi pona ko assister ba responsable oyo bazali kozwa bana na ba orphelinat, bana na ba centre d'accueil en charge, pamba te ba aventure surtout na ville oyo ya Kisasa eleki ebele. Ça vraiment c'est une réalité sociale, mais na orphelinat oyo tobengi partage ton pain avec celui qui a fait. En tout cas bande nyonso bazali kolanda biso bo pesa biso confiance, parce que soki opesi difra na yo ekokoma, pe soko komi osali descendre sur terrain ndenge ndeko mopanzi sango auti kosala okomono que eloko nyonso tindaka
en réalité bana wana bazwaka babénéficiaka po soko okomi koyeba te keza orphelinat okokanisaka ke ndako ya bana nyonso bavandaka po éducation nyonso biso topesaka bana na biso na bandako bana wana bazobénéficier soki mpo okomi na prépara bango elongo na baninga po balongola makanisi na mitu na bango wana ke baza baorphelin te bazali bana pasi te bazali bana lokola bana nyonso mais ezosenga concours ya bato nyonso po tokoka kokoba musala wana elongo. Merci les conseillers. Je crois bien que Bolandi n'est conseiller à lobby, donc conseiller social. Il y a orphelinat, partage ton pain. Donc alors orphelinat, nous peut besoaka batuloko la déconnexion petit boyer, azali assistant, azali professeur, chef de travaux. C'était la université. Dans une université de la place Sawa, donc Inikina. Université Belé. Nakenda campé na ISP Kole kuna na Sankuru, Université Simon Kimbangu, nakenda ka ILK, nakenda ka Reverend Kim, Institut National du Travail Social, Croix-Rouge, donc na fréquenta ka ba université Belé oyo na mboka na biso awa. OK, ça c'est bien. Alors tout ce qui est exposé ou étalé peut-être moi de vérité besoin nango pona ndenge nini ya ko éduquer bana surtout bana bauti na balabala et belé baza mal poli ba yebi na bango makambo te juste un petit rappel hein na bana bota la biso et puis s'occuper bande ko mususu ba rolanda lokolo partage to pe sali et za malamu mingi de tikilio aussi ma micro aussi on a bande ko ba difficulté beaucoup tanong plus pour na bana longo nya mingi ndeko mopanzi sango musala nyonso oyo moto azali kosala ezanga kokoso te et surtout domaine oyo biso tozali kosala oyo ya ko encadrer oyo to bengi les enfants en situation difficile, ce n'est pas facile. Pour la majorité ya bana oyo tozali ko récupérer bango na balabala oyo to bengi la rue, donc ensemble des espaces publics et bana wana bazali bana comme tout est traité au départ parce que se construit na banti valeur na ba pratique moko oyo ezali ko insécuriser ba vie na bango mpe ba vie ya société mobimba tango tozui likanisi mpe engagement ya ko kende ko luka bana wana bisika nyonso bazali na balabala mpe comme ma bango na grande famille na biso oyo to bengi partage ton pain avec celui qui a fait. Donc oyo bato nyonso bayebi na kombo ya orphelinat ezali kuna na monga fula ezali réalité orphelinat partage ton pain avec celui qui a fait, ça existe. Oko koma oko vivre oko mona musala biso tozali ko sala ezali facilité ezo senga ba moyen ebele parce que bana wana il faut balata, il faut balia, il faut batanga pour tozali ko héberger bango d'une manière éternelle te tozali ko accompagner bango tozali ko salisa bango lolenge nini tokoki ko autonomiser bango un jour tango bakokoma adulte parce que bana nyonso oyo bazali na ba centre d'accueil ezali d'une manière définitive te et pas na biso tozoboma bango d'une manière définitive te tozali ko encadrer bango lokola baboti nyonso bankadraka bana na bandako na bango lokola baboti nyonso batangisaka bana na bango lokola baboti nyonso ba monoko avenir ya bana, ça veut dire que bana bazali na ndako ya baboti pour un certain temps et ko encadrer bango comme ma bango maleme polobi bako ba responsable bako sisa bakelasi basi bako bala mibali bako bala mpe bako koma utile pona bango moko utile pona famille na bango mobimba utile pona société na biso mobimba yango wanande to sengi toutes les personnes de bonne volonté bo hésiter te la grande famille l'orphelinat partage ton pain avec celui qui a fait ezali kosala musala nde to sengi na sengi même na ministère ya affaires sociales surtout na direction ya solidarité nationale okoki mpe kotinda ba inspecteur
batala baya sur terrain baya kotala musala ya makasi oyo tozali kosala avec ba moyen ya mike kaka volonté po ezali pe kelasi obiso to tangi pona ko analyser kozwa en charge ba cas sociaux lolenge nini oyo tokoki kokomisa bana na biso oyo baboti, ça veut dire ba famille na bango d'origine ba bwaka bango oyo bakanisa que vie na bango esile bakoki kokoma ba responsable te, mais biso na mwa muke ya mayele oyo nzambe apesa biso na nzela ya kelasi tozo yebisa bandeko nyonso ke bana wana bazali bana oyo bazali utile bakoki kokoma utile lobi na société, mais si seulement si bazali bien encadré. Dans le cas d'espèce bana oyo biso tozali ko encadrer na grande famille na orphelinat partage ton père avec celui qui a fait na commune ya Mongafula na Selembao, mais ezali en face na commune ya Mongafula maison communale soko wuti Rompengaba. En tout cas soko komi boko sepela esengo meme ya kovana na bana wana, il faut que biso toyebisa yo ke bazali ba orphelin soki toyebisi yo bongo tokoyeba te po baza bana oyo to encadrer mpe encadrement formation tozo pesa et boti bambuma bana wana baza bien éduqué, bien encadré, bien resocialisé, ezo pesa esengo mpe ezali lokumu ya société congolaise na biso mpe lokumu ya musala monene ya bitumba monene oyo bokulaka na biso mokonzi ya ekolo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko bunda. Donc tozali elongo na ye na sima botika biso te boya elongo to sala po na famille na banda bakoko na biso, éducation ya bana ezali kaka musala ya moto moko te, ezali bitumba oyo bato nyonso ya bonne volonté na société basangisaka mayele na mwa muke oyo tozwaka po tokoka kokoba na musala oyo po tokomisa bana oyo lobi bana ya important bana utile na société po société na biso congolaise mpe ezala respecter epa ya bapaya mpe epa ya bavoisin na biso. En tout cas tosepeli mingi ndenge bolandi biso, ndenge mpe bolandi biso, bolanda biso boya elongo botia loboko po nanu tozwi esika mpe te tozali kaka mike tozwaka na pe bato nyonso ya bonne volonté bapesaka nde tozali kofutela pe ndenge tozali boye ndenge ndeko cordon initiateur Max Mbenga uti koloba awa esika tozalaki pe tozalati siko po tozali momentanément bailleur soit propriétaire ya lopango wana auti koteka mpe biso tolingaka kovana na bana wana na promiscuité te po promiscuité mpe ezali mpe l'une des causes oyo mpe ezomema bana ebele na babalabala. Tolingaka kozwa lopango mobimba kovandisa bana esiko bakosakana esiko bakozala leze ndenge tozali ko encadrer bana na biso nyonso na bandako na biso soki mpe motema etuti yo okoki mpe contacter biso mwa mabele mpe okoki mpe kopesa biso. D'ailleurs souci na biso ezali tozwa lopango na biso moko totia bango kuna bavanda leze basakana topesa bango sourire lokola bana nyonso bazali na sourire topesa bana na biso sourire kokaba ndeko mwasi mobali elenge esika nyonso zolanda biso ezali likambo ya kozwa ebele te, ezali volonté, ezali don. Donc tozo senga toutes les personnes de bonne volonté boya ebele botia biso maboko poto koka kotonga etonga oyo elongo po bana oyo bakoma bato itu na société un jour bakoma ya kosala ba témoignage sans que yo oyeba mpe tozwa mpe occasion ya kopambola mpe misala na bino. En tout cas merci topesi bino merci. Ba numéro de téléphone ezali ebele ndenge mpe ndeko mbasa vuti koloba ngai conseiller social numéro na ngai ezali 085 47 99 329 085 47 99 329. Numéro wana bokozwanga mpe na nzela ya WhatsApp nazali en ligne
à tout moment. Ok, bozali na posa beaucoup tanana biso to solo là. En tout cas, tous allez disponible. Même pour la expertise, pour la bande konabiso mususu bali ko za ba formation, tous allez prêt, Nzambe apambola bino bisika nyonso bozali mpe bozolanda biso. Na boti kolanda chef de travaux Petit Casimir, azali molakisi na Institut National de Travail Social, INTS en sigle, azali pe molakisi oyo atangi sakanga. Et na kati ya structure partage ton pas avec celui qui a faim, azali conseiller social. Né dans le bail qui tozan ba psychologue, tozan ba médecin, tozan ba sociologue, toli ponani po tolingi to sala musala yango selon ba norme, na ba principe na yango. Eza musala ya pasi kasi soki mutu azali enseigner te, soki mutu azali former te. Yango bozomo na ba dérapage ezali mingi koleka. Merci na bino bolandi biso nde na lobaki. Nous vous sommes très reconnaissants pour mbate bolinga kabiso. Bozo croire na musalo nzamba pesi biso. Ensemble, toyo ko sala makambo ebele. Biso to revaka grand. Un jour tous en école, tous en centre de santé, tous en atelier, tous en makambo ebele. Puisque bana wana, par exemple Christine. So kazu diplôme. Déjà à 18 ans, un peu plus rester avec nous, d'après la loi. Alors, azana tata, azana mama, ta okende wapi. Mais surtout azana ba maison, to retirer par exemple la deuxième maison na biso mususu, akeko vanda azoke université mais azana coaching na biso, kino mukola ko bala, akeko sala foyer nae. C'est ça la vision que nous avons. Rentrée scolaire yango yo, tozana ba préparatif yango, so nzamba simbio. Nzambe a convaincre yo. Benga biso, lisungine ko sunga biso, pona kolia na bango, pona baso médicaux na bango, pona makambu ebele, tozo rêver pe un jour tozana yas na biso. Ba vacances bote ko tia bana mutuka, to memi bango bipai na bipai, batala pe mboka ndenge zalaka, ba sepela pe lokola bana nyonso to. Ticket Nzamba pambola bino, plus 243 89 64 86 27. Ce sont là nos numéros. Même il y a conseiller social Nabiso, chef de travaux Petit Casimir. Ce sont nos numéros. Tu as besoin de remarques Nabino. Tu as besoin d'observation Nabino. Tu as besoin peut-être d'expérience dans Moussala. Kabola on Nabiso. Pour te bien se tout. Ticket Nzamba pambola bino. Shalom.